eza important mondeko na nga oluko yeba o aza pembeni na yo nani. Peu importe eloko nini elekaki to esalemaki, koma yo okende koboma mobali na yo, koma yo okende koboma mwasi na yo. Récemment mikolo eleki tokuta komona koma mibali babomaki basi awa. Nayebi te biso mpe tobenga yango vengeance, basi babandi mpe kozongisa koreplike eya na sens te. Moto ayebi mitema, moto ayebaka biso ezalaka Nzambe. Ntango yo osepeli na mwasi to na mobali, bondela Nzambe akonfirme yo si réellement mwana mwasi wana osala bonheur na yo. Nzambe na nguya olatike mo bandi na bosantu ozinga mina bangelo bakoyemelaka yo ntongo mpe pokwa. Toyebani bilongi kasi mitema te ndenge nalobaki na émission moko te koleka awa récemment ya mama oyo bampoisonaki mwana ye epa moninga meilleur ami. Bandeko na ngai eza mawa mingi eza pasi komona mwasi oyo bali, komona mobali oyo bali oyo boza sincère ozala eloko moko. Bible ezoloba le dé de 23 17 cher. Mama oyo na mobali oyo babala na baboti bana, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez imaginer? Mais si ekoma na niveau ya koboma moninga nayebi te komona elongi ya mwasi oyo na makambo asali parallélisme eza te. Yango il faut tosala très attention, il faut tosala très attention na ba relation amoureuse kaka te, amicale, camaraderie et bato nyonso te oyo toyebani na bango, tosololaka na bango, toliaka na bango, tomelaka na bango nde bazalaka bato malamu. Eza important mondeko na nga oluko yeba o aza pembeni na yo nani. Peu importe eloko nini elekaki to esalemaki, koma yo okende koboma mobali na yo, koma yo okende koboma mwasi na yo. Récemment mikolo eleki tokuta komona koma mibali babomaki basi awa. Nayebi te biso mpe tobenga yango vengeance, basi babandi mpe kozongisa koreplike eya na sens te. Bandeko na ngai eza pasi mpe mawa komona mwana mobali oyo esi ndenge bato bazolobondire abomaki na sa pongi. Nayebi te so bawelaki nini, peu importe raison, peu importe likambo bakowela, okoki jamais koboma mutu kaka mutu. Combien mobali no combien mwasi na ye. Bandeko na ngai tobima na distraction, tobima na loyenge. Parce que bamakambo boye nayebi te, même choix conjoint faut koyeba kosala yango. Mutu azosekisa azobimiselo 32 dantende mutu elobi ka mwasi ya malamu to mobali ya malamu. Mutu ayebi mitema, mutu ayebaka biso ezalaka Nzambe. Ntango yo osepeli na mwasi to na mobali, bondela Nzambe akonfirme yo si réellement mwana mwasi wana osala bonheur na yo, si réellement mwana mobali oyo akosala bonheur na yo. Malheureusement biso toselimitaka kaka na sepeli na ye, tolingani mbala moko tobandi na biso mpe na biso. C'est très dangereux. Bandeko soki toasosiaka Nzambe na makambo biso tosalaka nde épargnera biso na makambo ebele. Bamakambo ebele tel que oyo en tout cas elingi ekoma te. Mais malheureusement mutu aza tellement égoïste, alingi asala makambo na ndenge na ye mpo ntango koyinda ntango kobeba nde aye koakize Nzambe. Nzambe asunga biso, Nzambe asunga biso vraiment, Nzambe asunga biso eza pasi, eza mawa mingi komona babiloko ya boye.
mwasi akende oboma mobali na ye to mpe mobali akende oboma mwasi na ye likolo nayebi te ya nini, peu importe raison, ezala boswanaki, ezala bobundaki, ezala bowelaki so eloko nini, boluka terrain d'entente, boluka kosolola, boluka kobongisa, boluka terrain d'entente, bosolola eloko boye na sepelaki nango te, eloko boye ezalaki malamu te, eloko boye et puis boluka solution. Vraiment bandeko esali pasi, une vie est partie comme ça, vie est sacrée, vie est appréciée, une vie est partie comme ça, une vie est partie comme ça, atiki bana ye bana ba vivre sans papa na bango et zoba ya mwasi bolimbisa ngai ake boloko tande bakomisi vie ya bana ba malere, tande babebisi vie ya bana eza mawa mingi, esali lisolo esali pasi yango nalobaki na olobela yango c'est vrai ata so na oza molai te, mais en tout cas nako meka kobeta c'était particulièrement na bandeko surtout na bobali te boyeba kosala bashwa na bino na Nzambe, osepeli na mwasi ya malamu, osepeli na malamu mobali ya malamu, mais tuna Nzambe soki mwasi wana to mobali wana aosala bonheur na yo. Oui, c'est très important, c'est très important po boye eza mawa mingi, eza vraiment mawa mingi. Nzambe okela biso mawa vraiment, Nzambe asunga biso parce que makambo ekomi de trop et ça commence à faire peur, ekomi kobangisa, ekomi obangisa. En tout cas mes condoléances na famille wana eza eloko bakobosanaka te, etiki libulu etiki trou, le monsieur toyebi te soki ye ta mosusu ye moto azalaki en charge ya famille ya bandeko na ye ya mama na ye, mais lelo oyo mwasi ya ye abomeli bango ndeko na bango, moto akufi akeka aboye ya mawa mingi eza pasi. Nzambe okela biso mawa les amis, et tokomi na biso koshite tosala ngele baninga tokeba. L'autre fois nalobelaki émission sur jalousie oyo balesaki mwana camarade ya mama a empoisonné biloko mwana le l'unique fils de sa maman. Les amis, faisons très attention à l'entourage na biso. Mutu nyonso to azosekisa yo ndalingi yo o alia na yo o azala na oyebi te soki aza nani, et mutu ayeba mitema ezalaka Nzambe. Mon frère, ma sœur, c'est important oyeba mutu o azalaka na aza nani. Yango na osenga na bandeko bobondelaka, que le Seigneur vous révèle les états d'âme ya bato bozala bango tout autour, c'est important. Ekopesa bi ekosunga bino boyeba comment ko se positionner. Muto Nzambe alakisi yo ke état d'âme ne ya malamu te. Par exemple, toi mutu moko ajaluzaka yo, toi mutu moko azaboya. Okoyeba comment ko vivre na mutu ndenge wana. So azali mutu moko bande bobane koliaka na esani moko baliaka na ndoki sani moko te, il faut luka o éviter to pe o arrêter loko wana. Parce que risque eza lobi ezala tour na yo. Risque eza lobi ezala tour na yo. Banga makambo mabanga yo. Il y a des choses que Dieu ne fera pas. Yo moko apesio mayele o comprendre po yeba ke awawa il faut na tambola boy. Bato baza tellement naïf. Même moto liboma po katsa balabala atalaka ma bien ka liboma. Maman, papa, naïveté au boma yo. Naïveté au boma yo. Il y a de ceux même asi amona na ba signe que moto amuninga malamu te. Mais au nom de l'amour,
nayebi te bazwa makambo wana wapi ke soki olingi moto nde il faut ondima atia mosapi na liso ofungola liso akotio mosapi parce que yo olingi ye ezalaka bongo te yesu kuta alobi aye kokabola donc cela veut simplement dire hein eza na bato mosusu okovanda na bango esika moko te mpona sécurité na yo oui hein so tokomona babiloko ya boye mpenza libala o bible elobaki le dé le 21 ciel cher oyo esengeli ezala paradis na se na moi oyo esengeli ezala feti me mwasi na mobali bakoma binemi eza pasi mpe mawa bandeko nalobaki na kozala nanga molai te ezalaka mpona kokebisa biso en tout cas tosala très attention mitema bato ya mabe mokili esi ebebi nzambe nanga pambola bino quant à moi je vous revois prochainement merci beaucoup